La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngai, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, ezalaka na bémission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et pepesa biso ba information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, partout dans le monde entier, bah c'est pédié. Europe et Asie. La voix du peuple, toujours longue. Pas image kitoko. la voix du peuple. La voix du peuple, actualité en exclusivité. Nostalgie, bon voilà ba news de l'obité. Tango news sur ba news yasika. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et un bel arabiso ba musicien. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Les mbokatiers de la presse, Junior Botala, Tala, les lois du peuple, Ezaya Billet, caméraman en série, la voix de Saïble, Ezaya Moutounion, Soba musicien. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Même la cuisine là, on n'a pas arrangé. Papa poto qui est je sais pas, tu pleures pourquoi? Par rapport à ce que je te dis au téléphone avant d'y arriver à la maison? Ou bien c'est comme d'hab parce que ma pleure nayo ils allaient l'hôtel. Apparemment, j'ai comme l'impression ce qu'on calculé à Bozongi. Tu crées cette situation, Yakovanda, calme avec de larmes aux yeux, pendant que la situation ne change pas. Moi, ça me stresse plus que toi, ça me fait très mal du jour au jour plus que toi. Je me demande aujourd'hui, avec tout ce que je fais comme travail, admettons pas, je ne le souhaite pas, l'accident arrivé. A dit, poto, qui paye kuna bien, non? Oh, biloko mboa pesa na mboa, non? Tout ça, nous sommes comme mon les canards parcelle, ça commence à m'énerver. Non, tu l'as d'abord. Tala ningi yozokomaka lelo kabelo amayi lobi wana kabelo soki ya kokauka lobi wana quoi que ce soit, je ne sais pas. Est-ce que héritage nanga bongo nanga na kotikela ngo mbwa nanga ou bien na kotikela ngo famille na yo? Mais non, n'a pas la besoin un jour na mona makila nangai ata lelo soki nazate je pourrais na tiena mutu ke ala na kokufa en paix parce que j'ai quand même un fils dans la maison. Ce n'est pas tes larmes né pesanga moi non. Non.
pourquoi on a un téléphone, on ose l'année. Arriver, nous coûte un même bébé dans ma boucle. C'est à moi que tu poses cette question. Je te torture pas. Totamboli naba hôpitaux. Yo zana problème té. Ngana zana problème té. Mais qu'est-ce que cette maquise attend? Et ça c'est la nuit. Hein? Tu continues dans la situation. Qu'est-ce que tu crois? Moi ça me fait pas mal alors. Arrête Yakoloka ba raison moko. Si ça te faisait mal toi, t'allais pas dépenser na nyoso ça. Mafuta ya pona yo, il faut kaka euta na mamboka libanda. Et pour nous ba maquillage, tes ongles, tout. C'est toujours nazo esthéticienne, ce qui n'a ni tout ça, yamboka libanda. Et dans tout ça, est-ce que quoi qu'on vend daté, autant qu'est-ce qu'on peut faire? Bah qui signe na quoi comme la technologie ni à la pointe, médecine ni qui est avancée pour qu'elle n'a concevoir. Ça tu peux pas mettre ça dans ta tête là. Hein? Serge, tout le temps partout. Ils ont un problème. Pourquoi qu'ils ont toujours kanga? Parce que toi tu es maman. Ce que zara ke mobali ya bota kanga na zwa na libumuno na miche awa pona bimisaye. Mais yonde mutobota ka kaité ou bientôt revenir la décision où on a eu ça que l'autre fois la semaine passée. Le quoi il y a médecine à mindé les osimbate to kenina wa bokoko po ya bokoko salango une seule fois, 2 fois pour mais tongo la soki biloko nyoko tongo la na sali nini te ozo bijenga lelo ngo recommander ngana sala ni na salite soba kenata ozueta mwana muso somba ata mwana mbongo na koti na libumu nanga na sombelo mwana na memelo ye pour sepela pour à l'aise ba benga yo papa. Arrête Renat, chaque année où on zamba sala, l'entreprise dépense d'argent pour les besoins médicaux ya bana ya ba travailleurs. Tu penses que souci n'a pas raté ngamo pena vanda? Bon, nako créer toute une organisation au moins na ngamoko soka koza. Bon, je sais pas soka koya ka un jour azala même président ya bana wana. Hein? Après tu diras encore. À mon avis, il n'y a pas qu'à l'onglet de chaussures, il n'y a pas à l'onglet de papa, il n'y a sandales. Toi, tu crois que je vais partir? Je suis là. Mais apparemment, arrivage en haut, vraiment en qualité. Ça va, moi je te dis. Mais c'est que Flora Saranatin, un bisson à Turquie, son moutonina sala commando ni Flora Ngembakak. Bobenginga. Ata ba camarade na onini ba ninga na musala so baza besoin obilamba bana onini ba yisanga na esa Flora. Apparemment Flora zaka pona bana uko. Bana wa pichero mona le na chauffate. Ye bana te mikolo mibali elo etikali ka afuna isa bando sela asela ka onde bakoli. Ah oui. Ponga zaki na mimoko kuna bienvenue vule na Turquie wana. Sikoyo bon na yebisute est-ce qu'il y a ça na Turquie ngoko azobenga pété c'est ça le problème ouais chérie tu sais nazali na makambo boye faina sala niveau musala place oyo monsieur Serge place à recommander nga wana mais ba chef on a azo compliqué nga un peu nazo baté na kende komona kaka Papa Serge comment donc non il va être pas so compliqué il y a un document bonaye nango comme il y a un boy on dirait comment ba complication problème est clair benga ye mo bof ou bien so monique yo ezo geno peut-être ça te gêne au mono benga ye susu moi je peux parler avec Renate ya osola na ya osala ngo so ya compliqué ndeni. Oh, je ne comprends pas. Mais tout ça, ça va être bon. Et ça, chef Azanae. Mais face à ça, se comporter, on dirait investissement dans l'union. Ce qu'on y a, on a ça. Je sais pas. On dérange ça dans l'entreprise nae. Mutuku to affecté que na place wana tindio kuno ko sala ayoki mutema pasité. Ka ye mutu ba tindio jusqu'à ayamba yo azoka ba papier wana arranger l'action ndeni no sala ndé mutema pasité se koli. Congolais vraiment tout cas. C'est mieux yo au solana na tu veux pas manger na c'est Miki Renate souffre solana ye mundu nonzo no ye bato ya nini elle mange pas surtout qu'au déjeuner de bobunda
Yaya, faut manger. Tu manges pas pourquoi, chérie? Tu manges pas pourquoi? Dis à papa. Je mange. Depuis le matin, tu as mangé quoi? Mon bébé. Ah, Soya. Chez Ouza. Les pains, on va dire les pains. Chérie, c'est au monde qui dit les pains. Faut manger, hein? Faut manger. Quand maman t'achète quelque chose et puis tu manges. Ça va? Ok. Bon, je sais pas. Bon, je suis là, c'est mieux. Na sola, na Oui, comme ça. c'est mieux. Moi, entre les bisous, mes balles, des fois. Quand on parle du loup, vois ça que. Bonsoir. Hey, bonsoir, vous tous. Non, il est bizarre. Na moi, comme il Maman. dis bonjour, maman. Hey, Oh, il y a une mode. Maman. Aliaka. Lelo non, il est bizarre. toujours un Aliko, ramené. na évité son mili. Ça va, toi? Bénédiction quand même. Ça va du. Quand on est sous qui? Tout le temps, comme kaka siko. Donc là, makila makasi, je crois. Jour où l'ingaka au kufa. Journée wana. Oui, ça veut dire. Vous les bêtes. Vous la macasi. Bon, on a profité de la. Ouais, je fais un tour. Quand il a eu. Ouais, Bon, je crois bien, ils ont sans toi à l'aise comme d'habitude. Merci, Allez, papa. chérie. Ne traîne pas. Non, je ne traîne pas, chérie. Prends soin de toi. Bébé. Dis au revoir, papa. Et papa qui est là, moi, il va sur la tête. Si c'était moi, la dernière. Ça va? Ok, chérie. À plus. nayebi si okole sérieux ezaka wa okokate tata na ye akei ata okipe te ngai natie kaka nde omoni natie baperpate na makolo aye ake kochange alata ye lipapa ake kochange atie sandal yeba kokende boni ere kimi eza nango kimi eza nango kaka mpona oza na bomoi kimi ezali ape malali te oyebisa yango nde essentiel mosusu kimi eza te mama nini lisusu mama bosani hymne national bayembelanga chaque jour pas Serge na biloko nasombelaki ye moi na ye na nkutu eza te azwi nyonso akotia na poubele nayebisenga mpe eza ya mwana ya Priska okwanga na obota te namemi ngambo Priska nasali nini te nasali nyonso to lelo naye nanga mpona tike na ndako lelo abimi ayetaki mosala te naboyeka tofanda esika moko mpo ezalaka barappel chaque jour oyo songa naza na chambre ye aza na salon songa naza na salon ye aza na veranda aza soki wapi donc naboyike nayika tozala moto moto aza na koin na ye omoi ya koseka sanga à l'aise moni soki obokeli nango bongo eza mabe tonton Serge a mobali na yo mibali wi bazalaka na bango na bacaprice na bango oluka te yo na ye faut kopensaka de la même manière non non yo oza na façon na yo de voir les choses te yaya oza mwasi
ndenge ozana yo kaka nde il faut mikiti ça parce que en plus de cela aux un problème ozana on a problème ya couple ou ezo déranger bino eza problème à moi et c'est nga bino mibale va chez maman et c'est nga bino mibale il faut bozala en communion il faut bosololaka il faut bozala uni so yo siko yepa asiriki yo po bitenga pela midenda na zo. Est-ce que yo karsika ka yimda yo ka pasi wana ngana yo ka pasi wana. Na yebi ke me yaza mobali. Na ko yo ka pasi makasi. Moi si motema ya moi si na mobali za rande moto. Na place ke bola muki na tango na moi si na yo moi so pesa bonjour, na pas so répondre ka bonjour chérie. Ozo c'est que fallait moi na ngana zala wana na simbe na matama. Ya. Eza problème te. Ba misuku tu va vivre pur. Mais tonton Serge quand même ngana mona kaza quand même raisonnable. Non parce que c'est pas na yo oza pas na yo. Et moi je abunise pas na yo na pas na ngai za ndei moto. Comment so bozate Serge baluka lokola maloba ne misaka moto. Okozika. So ebi Serge te. Yo ndeka foza moi c'est maman ba traitement. So moni ba nini tu nezo simba te. Keni na ba bokoko na ba kinkole kuna ba maman mo basaka kuna makasi na mamba bota o. Ngana ko ina ko se renseigner na ba kamana na belé kuna na omema na ngai yo kuna comme ça to mécano ko changer quand même parce que kisa beaucoup koza mabete. La kisi mozo melo bi dose na ngote o melaka. Ko bikandeni kana ba kisi wana ezanga dose. Ena ba maele mususu esenga na ngoto mutu fatangela en place tonde eza ba maele musu ine ngana bi mama mobo ko ya abande ko bota te asala bakisa bokoko nde ya mindele ndenge nyoso eka kepa ba mama ouf mama na zui mwana ya yango yo lingano bakisa bokoko tozaka mindele to boite mais mo pe fuko zonga quand même na tradition na biso au mona pe kuna bo pour ozui solution Tena ko se renseigner parce que on est busanga. Wa ko se renseigner na mamkuna zaina ngoya sunia to bandoko solola. Asena. Mambuka ya muntu musala kuna place ba tonton Serge affecté ki. Et que muntu batindaki soigner pas na comme ne ko compliqué. Oh na ndene. Abenga Serge. Ye mon soni na ebité à sa caméra omona ndenge on bande la. Mais il faut pas la souple non que yo solo la na comme ça. Attention na comprendre ba on ta batindo kende kutana mutu boy na part ya kingani. Mais yamba enano. Et combien ba complication ya kana dossier boy zongisa boy toto se jabi se soni no isi na soni abangate. Merlin Yaka. Okay, m'appelle les mini bon tout tu m'as mis 7 5 m'appelle les 5 ça ya rit boy toi qui Daka to yake no yoko. 500 ndeni Yeto sangisi ona oya sika. Batula ba opona. kasi ba kliba dokimba soka ba yebi dake biso sala mélange ba Ko sa ndibi so ya sumba ta matembe Merlin matembe yo sa ta mai sanalali sanalali ku no album passe non zela bino ngani dans ça album passe Passa nini susu. Umeliki cité? Na kwa taspiré les alaka. Ils sont tous na odiro uta ya mapato kitaka. Mais tu clofene de sur 100 francs. Passe o kande nino. Album passe nous soanga. Ni ape ngolia mingi. Soko ke wenjete. Mais pour tout le monde eza wana soko ki passe pour tout le monde pas poli. Obalo di yango ata ya. Biso za mbongo te. Ata makasa apelo meli. Makasa ni mapela ko. Mapela ba melango. Makabino dollar ni za nango so 200 francs. Desa fa kekele luka. 200 francs. Bonga matembe. Mona mo itende bimela biso to lamki na koso. Finga yenini. Abonyo epesa ngakanda. Aba desa. Desa fa bindi balukango. Ri. Ato to sama kasa nyanga omela kuso kwa mia. Ti akufati. Ato sama kasa kani oyo to. Akufati. Makasa. Pesa ye mutu makasa. Lia putula moto bombongo eza calcul kaka ya matembe. Lia putula moto kewe. Lia putula moto. No ki pe ye reisa. Nini. Ye te opia ngono. Nini ye? Ah. Ye o bando bandaki ye uzoka lukwa mombo na mombo za. Nini o régler? Machombe. Opia ngono suma bonje. Eza Merlin. Kana kutu ya kisi zate. Yeah, keka takitendo tia. Iya Raisa. Ya mbembe kuna kata. Ubia ngobia ofandisi ngobo. Nga jeune fille ngombo ba mo ngana ki. Jeune fille ngombo zate. Tosani. Nunga ban jeune ki zate Merlin. O mona teke zate. Ndike koma 2500. Mapela leki biso ebele.
Kibu pinga ta 500 somba pampers kasna. So to somba ya makala na nini? Soba pio 5, c'est makala to somba na nini? Tika to lamba kwa masuki. Merni ke kata Ki kata kite to chapa. Ye kindi. Pardon likilanga. To faut somba lobby. Moni lobby to ça ta commande des actes to somba pardon ko. On ça veut pas. Merni kata kitendi ya soki mbongo zaki jamais ngana ko tinda ozo kitendi cha Merni. Eza ke to kokate. Banjeni qui a combien 2500 mètres au quand même pas. Tu quand tu dis non tu dois côté toi qui t'indi tiens na tu na laisser monter. Et puis c'est aux affaires chaque qui t'emballa. Il y a mon exact, mon pas si. Qui n'a plus ce problème. Zambalola. Ça me va tout bazana mon basala. Aïcha, la bande génique. Bongo mutu msozo ka bongo moto yo kende ka so awa komi biso to ko so me avec les so bande génique. Non, c'est bon, ils ont problème et les cas. C'est pas ça sous. Ko chango pena mtute pardon. On a mtute. Ça va bye maman. C'est cher, azali meilleur ami nanga. Mbwa nanga. Araplaça makambo ebele na kati nanga oyo yebite. Tu comprends? Il y a toute une équipe de surveillance na kati ya parcelle oyo qui est dirigée par le maître de Parousia et Sayo. Tu vois? Alors chaque geste au sala katango zo kindotiki la mbwa biloko na kolia ya kokataka biloko na ba mona kango et on me donne de remarques bazoye bisanga makambono. Je fais cet effort ya kobendo matoi papa potopoto ça je ne veux pas ça je mérite que ezalabo ozo tindanga na kosirika kaka. Pourquoi papa ofuta makate makambo nyonso ya provision anda kuna yo bakipaka yango te. Ta maman combien de fois azo pesa yo voir même ba heure du travail no supplémentaire on te le paye. Bolinga ba vana na bino bien te papa. Patron, excusez pour votre plaidoirie. Je le dis. Mais le chien est méchant. Signification nango te au sens nango te ko employer nango devant ngaite. Alors venez. Non, ça va c'est pas. Il vous a levé. Kende na bêtise. Non, ça va. Na pesi mbwa vient. Mbwa ça. Mbwa yesinga awodia kondeli mbwa. Pardon? Mbwa chien méchant. Alors mbwa. Lui nana papa potopoto na wodia kondeli mbondo. Ngana bi. Pata le bidi vient. Kende. Mbwa je konanga. Patron mbwa on yebite. Ngana community a commissaire ngula mbanda ye. Kende ka. Merci ma. Mbwa bengo potopoto. Olia ni kondeli mbondo olia vient dité. Ayi sina pe papa na zana kali na ke kutegera mbwa kiri dama dama. Mabeni na sala mbwa wa. Auganga wu ne zomi si wu. Monsieur sortez. Kende. Merci excellence. Kende. Sortez monsieur. Pardon Kende. Merci son excellence. On passe chérie. C'est bon? Là, avant de partir, là, tu as un sac là-bas. Là, c'est pas un problème. Avant de partir, j'aimerais dire une chose pour une dernière fois. Tu vois ce monsieur, Yom Tolingaray Ao. Moi, je supporte pas Bablo Gabuzobo. Ok? Et Oliboma, mon bali nanga mama. Yondo koyeba. Ko benga ate. Mone soza ana kishasa ko benga ate. Zela so zongi kuna bon sala ki premier bureau na okumisa. Oh. Okobanda. Kasfala kisako shamo mobimbali. Nazana ye. Nabi bébé, tika no makambo wana ko. Nazana ye. Karine, tika makambo. Okosala loko te so kimpuka. Ebi pana lingenga. Abi osokola maite. Fiastique. Fiastique na sola parfait. Otazara. Kaita zara. Ozo mobali. Nasiya nanko. Mobali nanga kambanga noki.
Kopa sankanda te osakanelanga. Boma na onyama. Mwasi mombasaki mpuka vana na mboka malili malumba solo. Mais Karine. Na tiketa no nina kono fane pona libela kamba no yoki. Nazoloba nani? Mpona basa poto te. Ko sakanelanga to ngina mobana oloba na ofingo kitoko bébé finga ye Karine finga ye. Oza mboka na ngana kosa suma msutu na kofanda ate. Ngana kinwas mobala olukela nga pesa na ngana mobilité. Yoka ne mobile na oloba yoka. Nakofanda suma mboka na ngate. Mama. Nakofanda suma mboka na ngate. Tikaka kobenga Karine na epekisi yo. So yebaka ete komune Karine na pekisi yo kobenga kaeli sute. Oki ngai. Naka mboka na ngai. Ozo déranger biso net boye to aposa to lala to pema to tamboli to luka belé donc. Topema yebise peke na zemi na ina bo na yebise ana zemi kutu na yebise azana zemi ya mapasa bébé ya mapasa zemi ya mapasa na oloba no ya mapasa et puis expliquer nga sokola te yebise babi o sokola no bete no ba yondo yebise nga sokola ta vaka na parfum loba nga moko na yebise ke o sokola na okutu te o vaka na ba parfum yango linga na lembi na ngayo na linga o mingi bébé yebi nalinga ye mingi koleka yo nalinga kaini koleka yo bane bosana nga vina o momba bosana nga vina o mobimba bosana nga na apis na oya na nga su poto te bofana na poto na bine pola oki mamba lobby abi déjà ki zonga te donc sala vina o mama bima na vina biso bima na vie de couple na mobali na nga na linga nga ba jeter ya mobali na nga yonde tula nzombo kayo tula tete yo mto ala lola bolo nyo luka na Kishasa fingo mamba salite ya mama na onyama akati ngamna kati tala pekisa ya dérangement moko na ebite yo za ideka la songa kuna songa una uyesa ni sakadelanga non bébé Karine yo on laksa ni Karine s'il te plaît pardon wala kuta makasi pardon maman wala kuta webi nazo efface nazo bloquer na mo ba numéro na ngana na bloquer na snap nazo bloquer na ngana yo o publier na Facebook donc sala bébé na sala na sala pour na yo na sala merci olimbisinga ti so na sa nini maman na ngana sa nini chérie Karine bongo moni na mutu ambeto pesa mamba mutu ambeto te pianga carte mutu ambeto no yebsama kasi yango na bik ba carte na ngana ba bilo na ngana yose wana ozwango na pesa code ozwa mbongo nyoso obimisa ce n'est pas un mariage. En plus au misali kitoko makasi c'est comme si tu te sens déjà dans la peau na kati ya anniversaire bébé nene zio bilamba na poni bilamba na lati na poni chaussure na poni nga moko lobi na changer oyo te na poni robe na lobi que Renate fais-toi belle nani fais-toi belle wana lobaki ya ndeni Renate tango sobe on a bébé ils a posé kangai topo ochanga na rana ngai o nazali suka kana ka social oui benganga plutôt louyer suka wana na louyer tu peux pas m'appeler bébé ici il y a pas de bébé alors bien le camné no changer comme que non kobengi nanga poto ate sinon musala ni na ko virer les lois lui nini nayo nazotuna tout ça de retard sur 20 minutes là ce n'est pas un problème aza partenaire nanga a kozelanga ça ce n'est pas un problème d'accord ouais ils a fait il y a moi na ya monsieur Vincent Chiluizi ce n'est pas un problème sa femme sait que nazoya na madame nanga Renate tout le temps qu'il faudra ba causer la biso ça ce n'est pas un problème en fait moi que suis bien aux problème nanga aux créer une compréhension moi poser ba compréhension zo luka hein tout le monde a insecte ou assurant parlons calmement avec amour na respect respect ça vraiment le tata biso mbale vanda kimia na misi imagine respect ça vraiment lui respect ça na mituni na mukuse fete za ya mwana ya monsieur Vincent Chiluizi ngana sombi cadeau nyopo ki sombi cadeau ya munene et ça lui plaisir parce que nous allons rendre un monsieur qui est responsable moi aussi lui avec sa femme c'est quoi sentiment autour que nous pensons déjà na mona na bangoti et tu me vois vraiment moi si nous en a quatre fête toi je serai tranquille
nazo sepela na bana ya baninga nyonso tout ou bakoyana comme ba partenaire pendant que moi-même je n'ai pas un enfant, pendant que moi-même je continue toujours à parler à ma femme koloba nuit et jour, semaine et semaine, mois et de mois, année à année, et rien ne change. Bon, aujourd'hui dans cette fête, hein, donne-moi l'occasion, permets-moi sincèrement de trouver une femme qui sera capable de ça à moi. Parce que toi, tu es né incapable. D'accord? Tout est fait. Tout est. On y va, c'est fini. C'était le discours que moi j'allais te le dire ouvertement. Tout est fait. Il n'y a pas de problème. Vous aurez vraiment tempé au vent de la grande sœur. Vous savez la peine sur la situation où il va à peine en d'accord. Vous aurez vraiment temps. Apparemment, je suis peu de fois la compagnie en côté, vous qui part en côté, mais à la grande sœur. Mais habiter au lobaka pour le bateau, aux autres lobapénés la conscience na yo. Yo quand tu causes un souci à Renate te kolekanga. C'est ma grande sœur. Ya ko défaté, ya ko bambaté, ya cousine te, ya mini te grande sœur nanga du sang. Le problème na eza yanga. Ndenga pota ate na ndako wana autant que zo déranger, autant que déranger anga. Yo quand si era yaka awa to yaka poto vanda to beta masola bilamba, to beta masola ko lia to sisi to panzani. Et affecte ta famille na biso soni. Renate wana salaka beaucoup oyebi yango très bien. Et toi tu penses que mutu oyo azo se soucier pour na vie nanga na ovana na olia fufu calme mais sans pour autant se soucier pour na ye. Ah, obi ma be ma kasoni, je vais pas aimer. Puisque attends. Oh, éviter souci on fait na bimisa on il fait que chaque jour na sala soni Renate au côté pour comprendre que y a histoire kanga. Na lo basiko. Tant na lobi bongo, c'est par rapport à quoi? Tu sais l'amitié ce qu'on a pour ya Serge. Quand un monsieur, le gars la Serge, où il va respecter Kaye, na oignon soit zanango, et puis comment on a monté ma oya zanango, tant oya passé na Renate, sans qu'il babota. Il y a peut-être une question à ceux qui est de ranger à payer pour ceux qui totalement bien, tout zone ici, moni passé à mon tour. Il rattrapera un mort deux fois, passé à Moutou. Presque, on a ignoré la vie aux grande sœur où ça a passé. Amena vu ma bé. Et là, on a photo to signifier pour les autres qui, Monsieur Serge. Je ne pense pas qu'il y ait eu ma ceux qui ont bêté les solos, il y a vie passé à Renate. Nandimite que Renate ozala ratanda kwana souci no ezanini ovanisa papa tonton Serge bandayebise tala kala ya mwasi no ezaki boye tala passé na ezaki kitoko te yango na ndo lingo sala tu oublies que biso ngana yo ngana osoto vivre boye c'est grâce à cette dame là oyo vandisinga boye bisanga passé na ezaki bien te sono. Problème. Eh, kaka maman. T'es un beau putain de morning à 5 à peine maman. Kaka maman. Ni na ngonga e bioteka mapa lelo ena mapa te o luka mama problème ni. Pardon ko ya. T'es no ko benga maman nga bongo te? So e bisinga te mo ena bingeza. Benga maman comme en fait. Maman eh. Maman! Oui! Yaka ba luka.
pardon. Rite. Maman. Nini? Maman. Hein? Oh, Rite, ni yango. Problème ni. Maman. Problème ni Rite. Hein? Yebisanga nini yaya? Maman. Sosunga tena. Kasi nini te yebisanga eza nini? Merline maman. Merline wa? Merline wa biso maman atiki Merline maladi. Fièvre. Maman. Moi demi tozalaki na mona. Ya nanga tosobakisi zosibote mama parto. Ya. Ndingatala mwambongo tomemena hôpital. Watala safote. Kasi bango malade ebandela banda mukoloni. Les erreurs bisonyo yo ngo ebisanga yo comité berreur na passé na oté. T'étais toujours parfait. Sonyo nga na omona o avant na ndak tout le temps. Tu étais comme ça. Hein? Prisca. Ah, franchement, non, tu m'as déçu. Non, il faut comprendre souci n'a pas c'est ça. Souci n'a pas de tuni, souci n'a pas qui est simple. Au moins ndenge yo ozana mwana de tout le monde a souria na biso. Nous avons besoin un jour muninga na mobali Serge et puis azala na bébé na moko oyo tanga otala ye azo sepela izo pesa pe sengo ya revivre les choses. C'est juste ça. À t'entendre parler, on dirait le petit frère à Serge. Non, chérie, oui, t'inquiète. C'est pas écoute, question non, de chérie. Il n'y a pas de chérie qui tiennent là. Oh, le chérie, il est dérangé. Excuse-moi. Hey, là, tu veux me dire quoi? Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Donc, il y a personne qui a dérangé parce qu'on dit qu'on a plus dérangé que mon Serge. Je n'ai même pas dit ça, chérie. Tu as dit ça? Non. Et ça, sans pour autant se rendre compte. Pour heureusement, que non, dans une à place à Serge, je me vois pas avec une femme. Oh, pendant longtemps, ça veut dire que ceux qui n'ont même problème, et ma grande sœur. Non, on peut tourner la page, s'il te plaît. On peut tourner la page comment? Monindoza, tu dis des choses. Tu dis des choses que tu n'arrives même pas à assumer. Souria est où? Je ne sais pas. Souria, baby, mais tu ne sais pas. C'est normal. Soni, tu m'as énervé. Ozalaka boy, olobil elo mobo et swinga maintenant. Yosko ngo sala comme si rien n'était, tozonga normal. Franchement, nakoka changer bon côté, tu me connais bien. Donc où tu singa la kanda directement mais manga na sourire facilement. Tu veux quoi dans ces cas? Comme ça. Tu veux quoi? Je veux rien. Je t'ai demandé pardon, n'est-ce pas? Ça va? Regarde-moi là-haut. Je t'aime, tu le sais. Je sais pas. Même parce que je t'ai donné une fille. Non, faut pas dire comme ça. Ben oui. Non, faut pas dire comme ça, Prisca. On dit comme ça. Ça va? Chérie. C'est qu'il y a déjà la kiss, il y a Simbité. Chérie, t'as tenté de raconter que la biso m'a pendant hier. Petite sœur, elle va sérieusement malade. Azobelanini. Faut me mettre à l'hôpital, papa. Azo Sanza. Makasi, papa. C'est qu'il faut me mettre à l'hôpital, non? Oui, chérie, il faut que tu solution me mettre à l'hôpital. C'est quoi, va salir l'examen, t'es papa qui s'attend à ça. Non, maman, t'es. Alors, il va salir l'eau mon côté. Donc, 2000 francs, bazar qui n'a ngondé, yango bazu la première soin, mais Simbi PKAT. 2000 francs? Oui. Téléma. Ah, sois calme, c'est la calme, quoi. Moi, je dois partir au boulot. Yo, maman, on appelle ça kilo bizarre. Mais toi aussi, tu as tout. Merveille. Je sais, la maman, ma mère, oui. Oh, papa. Non, tu as des preuves devant toi. Maman. Sois bon, oyo, hein? Bah, ça. Non. Pas ça. Maman, tellement. Merci beaucoup, maman. Bah, ça, là, examen, il y a une ordonnance, ok? Rapidité, mbambo que le suicide traitement, hériti. Sort ordonnance, c'est timide, papa lobby. Oye, n'a pas une ordonnance, hein? Tika kolela. Tika kolela, biso to sunga batu pona bakumisa biso te. Ça fait mal vraiment. Bah, $50 au Saka. Tu vois? Papa, est-ce que il faut aussi économiser. Il faut économiser, ma fille. Tu vois? Papa, pardon. Toi, moi, tu as de la chance, vous en avez papa. J'ai pas eu ta chance.
Alors, tous les mandela mon aux outils là. Et tout quelqu'un dit mon capitaine nazo kende na boutique fait na comme na boutique ndé non ça va pour son sous. D'accord, comme ça tout ensemble. Il y a boutique pardon, hein. Il y a pardon, les ceux que l'ami calculer mon va bien. Bazo ko bisanga ina za maman remarque ni ngapena sala ki lobby. Mungwa. Siko papa abino mo lobby yango. Papa tu as bien préparé ma fille. Mais il faut doser le sel. Hein? Maman est mon courrier. Non, maman, il y a parce que après boutique, dans vos oreilles, tout qui est vendu à côté, mon sous biso mi balai. C'est qu'on gagne. Eh papa. Est-ce que là sac dans le silence la voiture? Il y a un sac. Maman là malade. Ce qu'on l'a invité, pas de $50. Ok, c'est bon, tiens. C'est quoi le problème, mes amis? T'as tout sous pour les boulets, le poids est là. Toteki te tosombela mwamba na niko toteka ya koti na bomba tina kati ya mimi kukawana Eh temba. Kafi hotel. Na yari bino mo to bosani ngabo lisambla ko na mapa. Oh Karit boy munene. Oya lote. Yo kote yo kote. Na bakana kishasa na oti poto te tiko kama suki. Yemadu. Eh sente tiko mona oni kabelo te. Oh. Papa mi boy kwani. Nini? Problem ni. Problème kama na nganzambe. Eh tiko kama makasi boy ko sama mundembo katie. Yemadu boiti mama na ngato yebani te kari. Boy na boy ko kwani. To luka vite ye. Tiens on la mapa. Yo masiki toko boy. Yo mtana ba diamant na oteka mapa. Eh ukamsinga. Nga classe na ebela bino boy. Tusaki boy te. Mama ngana kamana bango, totanga na bango. Metina kuti mo ba oteka mapa elekeni nga. Soka yango. Ke boy te, bango boy te. Soka yango ko boy te. Na ba msala mifo, ba de mifo. Kuma wapi ngo ya madona na kuma wapi? Na kana kishasa, tina poto te. Kini kaka, na basi kwa boy. Sasa mwana na telefone eh. Ça va mon gars. J'ai vu boiter. Il a fait ça. Mais là, après ça, adresse. Personne au numéro. Comment numéro? Personne au numéro, ça, c'est la malée, mais tu connais. Comme ça, fille ôtée. La classe, on va là, on a rien qui m'a zara soba. Na mapa e bana pastel te peke batunyo so bana la kusaba mwa mwese na classe bakenda osuki wa na papa sa mapa so era ngo je mukie to sala mo bien luka ngala ndako oya na ndako pananga na zona kasavu se bolie kuna na busune lo numéro 35 oya no kandi allo ata 4h du matin bino kaka to ke zama mapa to ya so mapa te non pour aller comme maman maman mabete maman bango la classe bango to wanda ko la kisangai na ebike mombonga mapesa ka bien mais bango te bako sango te c'est bon maman merci hein na kabelo mongo baksa commande hein na pesa maman bongo biso non lobi na ndako bongo biso $100. Maman, merci. Bébé. Carito, maman.
biso akamba na biso bon koti bomba mama anga zimbo za chance na pe boye ba mpe na ndepela ndi femme yo caractère mabe yo zimbo na travers abatu on ko kabola ko chance na mke ka benga $100 na kabola bino izala te bino boye ba ni bona ndela pa na pia mabe penja tamba pambo to boka so sana et ça peut le monde bisa baninga ta $10 apamba bakabelo $100 ezala te nga bapienga $100 na ya chance na ngai biso la ndai Karina kabisa $100 oh biso tozala ata inele tomona te ese biso tala tomo tosimela $100 ya mobimba ya raisa ya mobimba bongo tekanga batotenga mapesila toteka esila lobi tokepaka tozwa transport mboni ndako bébé aza bien. Ah oui, aza très bien, très bien. Bana je le goûte de l'eau mombo ya mike mikona. Kama na mwa fongoli ya ne lo na ngene yebisa yo. Depo lo balanga nazozela biloko moko ya Turquie et tout biloko ya Turquie. Enfin, magasin ya ese fongwa fona ke jele ba biloko oteka biloko ba petite fille kitoko ba robe nini fona jela. So ezo melo pesi no ngambo ngana na batu na Turquie na ko pesa dentiste star osomela nenga biloko achenga na nini na kiozwa. Na ko pesa pe Flora Mbongo osomela nenga na Turquie tranquillement mbongo yebiloko ye. OK, ngana opesa mbongo. Ngana opesa mbongo menga ba me cadeau nanga eza yanga moko. Ona mwana yo te. Serge bien mbali nao. Bien ke. Bon, na j'espère qu'il y a bien nante. Serge a ibisinga bazana ba projet moko wana pona ye. Fallait que atinda ye mission de service mais bazo ngaba longola mutu azana na Kolwezi. Batindira te botinda ekuna te mutu Kolwezi botinda place mususu siko ko yazala kia a remplacer mutu Kolwezi siko abisinga ke mobali na yo nde fallait remplacer ezana no encore nano vraiment acha musuku lekido j'ai confiance yana ngane vite na famille sanyo tozana ka pona famille na biso ipazana ka pona bomengo famille ya fe balukaka na famille okezo mutu mususu batie wana un jour akomo balukila toswana kina ye makasi mujour sonia zala ne mutu mo bien ndenga zana ye mo aza reconnaissant ba vraiment ngana sala pona ngana ye bitinga bino chérie c'est la famille na mombe ya bomengo famille tikala kana famille ya to pesa nani Moni famille no ata sali yo mabeza matila na ya munoko ezaka omelika kezongi na kati omela kaka mama azaka famille to mona ebele na mokili babalukela bato pesi mutu musali banda confiance uzangi mema ye bana vie na nga famille na ngai liboso ba o nyoso batikali ba oya n'importe quoi pour na famille na ngai na ça n'importe quoi kala koto nde to swana kine jour wana to swana makasi na papa potopoto oui na papa potopoto makama utalinga yoka ngote mayevo yoka to fandi kale kina makama koboto yo si je suis à l'est na ndako je pense que vous êtes d'accord. Désolé, vous êtes d'accord. Ils ont pris ça au bout. Maïssa. Karine. Oui, ah bon, dès que tu as parlé, on a raisonné, Nathalie vraiment condition de vivre et ça m'a l'amour. Vie risque à Cagnos. Qui ne risque rien à rien. Oui. Et puis, nous sommes tous les gens qui sont bons et qui sont bons. Mais si vous pouvez pas vous prête. OK. Donc, on est prête. Ça, c'est un siko na bandi. Bon, et ça problème comme yo za d'accord tout ça lango photo que vous na 5h du matin parce qu'il y a un 5h et ça kit matinal et ça l'offre vraiment bien makasi omoni bon bakselote ba longolo pelote oh bazolo mo ba pesote ezaka malobolo et puis malobana yonde salaki oza ongaza comprendre oza onganaza vous avez moi si kitoko vous avez kitoko makasi ko tala bino boye vous avez vraiment na lo bandeni ndeka to ba diamant kawa ce que vous avez diamant na yo au perdre point aza vraiment le soit l'est ce que ba traitement ou bando zo aussi ça que mama na sisi nyonso fa ko to banana mususu ko banana kisali yo yebi mama ni na mona bombela kayo na sali nyonso to na ko ke osala pouvoir abo moto
nasali nyonso serge oyebisa ngai avant-hier aza makasi solobi opo otika likambo eyankoro nanini toto serge abengani yo te mobali nyonso ezalaka bongo ere azomona un temps osentir ke mobali nyonso azalaka bongo serge oyebisa ngai alobi na accorde akende abotana mwasi mosusu libanda yaya kutu na boye biso moto obika awa mpona serge napesakoleka te bana baoya na bango kaka yaya estce sokomi na age ya ménopause te bana baoya na bango kaka ngai nayebisaki yo naobi mama mo azalaka kuna kotaki ekole kuna balobi mama wana nde eza wana ata o 10 ans boye batrompe bouche nini afungolaka ngo akokomisa ngo moto balobi wana nga na lebi babalobi wana na lebi tosali tro na babalobi puisque ekomosanga mpasi ekomi kotina meme napesa litoi na moto oyo kopesa litoi te no tosala barecherche moko eza na docteur moko ameki koedenga tosololi na ye vraimen ebele tosololi na ye lisolo ya mare portaise naoyokango te nayokana nango mais en tout cas nakotaka pena na kati te nayeba ndeekaka me nayokaki bamare portaise bakomema nzembe me nayebi te basala nde docteur explike ngai comme exemple oyo kozwa neti ka basuperme ya serge ndenge eza wana bakalkile na mwasi oyo akomema zemi bazeli ti akoma na moma ya ovulation bazeli so ekomi près bazwi ka basuperme ya serge batie na kati so na mwasi ya zemi mpe bandi te lekoti akomi ekoboko na mwana ti 9 mois sikoyo nga mpe namonaki mwa idongo ezalaki intéressant yango ambaki te na mabe te ndenge atalaki oyo nakende ofuta moto mosusu mbongo moto alibanda nayebi motema ne te nayebi balie ya famille na bango atambolaka na bango nde yango na likambo mpe nanye naloba bato mosusu banabondozango ozwaka moto oyebi te boye memisi esemi na yo yaya yango wana atalaki mabe te esi esemi na yo yaya tofuta ye combien mbongo wana yaya tokozwa mpe na ezongika na famille na biso tokosomba ata lupango ata mibale tosali makambo mosusu oyo toza nango mposa yaya mposa mbongo na mokili suka te oyo nyonso tokosala tolukaka vite nga mpe na olinga leo nakika baserge na maboko ya motu mosusu te bongo yosu serge amoniki mwasi na nga ndongo bota te nazwi mare portaise akomopesanga bana akobalukilanga mpe te akobalukila yango amona ye kaka plie tosala na motu mosusu ya libanda tosala ngo kaka na yo te ngai yo te mais esalema te tovoyage toza libanda mboka moni awa nde ta mosusu bato mosusu bakokoloba mais ntango toza biso mibale tovoyage à l'étranger makambo to esalemi tozongi kaka na mwana na maboko tozongi no na ndako mwana atikali ana mwana te parceke tala kaka tala no nde tozali bato mosusu bayaka maloba malamu mama nakozala boye nakozala respect nakosala boye mais na suka esuka aka mabe ya bato mosusu moto aza makila na yo te parceke yo ndima osanga mabe tonga yano na olinga nasala mabe naza na lukaka bolamu na yo ntina yebi soki serge olinga tia mobali no na mosala place na poste ya bien eza mpona nini ezaka mpona toluka bolamu toluka tozala biso mpe tozala na parmi bafamille oyo baza bien puisque tokaba serge pa famille mosusu mama tokaba donc esala bino vraiment bien makasi poza deya na diamant esala biso te esala ye po yo ndimi nga na ndimi te yo boyinga na boyi na ngai oyo kesala siko nde eza na raisa eka oloba no yoko mpeza no pasi te ezaka maloba na misu ka nde bando osala mosala epuis misu no ntango esala mosala mobala okoresiste liboso na yo te ata aza $100,000 na poche yebaki aopeso ka 50,000 atike na 50 akesituka kuna komi deya mosika napesi raisa mbongo ya retard déjà pesaki oui donc comme raisa ondimi tokutana lobi vraiment na ntongo nga na oya mpa na bino na batongo deya ba 4 heures mwana ozala na zwi yo comme ça tokei comme ya boyo tant pis pour elle merci madame nakokofuka mata vraiment fuka melani yango mais tu zaloka nzambe yo ndozopesa ngai vie ofuka melani yango mais kama be est-ce que batengi ko mapa na biso raisa via mbango mapa na oya yakende kende ndoko zwa mapa 3 ans oteka mapa ateloka litoyo oza nango tala Karine ya madoto tanga na ye
Écoute, zoba na classe. Il a commencé au sol, il a dit que la donne une balle à battre. Une balle à poteau sur une balle. C'est comme tu as gâté dans le vérité. Bon, hasard, personne n'a pas. C'est bon, d'accord. Non, la de 3 heures. De 3 heures, Miss Tongue. Ça, ça. C'est Bima qui est na yacht. Il y a qui le autant que la monter. Ouvre ta transport. On doit aller qui au bando simba non. $50. Volonté na oka. Yo monde au Ngleterre. Zambi. Merci Karine. Nako banda ta 10 fois comme ça ko musika ata 10 fois nako ko ngulu matana. Ko saboité pardon. Ah, o sama. Biloko na simba ngo te atako tu nde bafuta biso na le 15. To koma ko tata mbongo te. Yo skozo pesa ngo yo fele. Vraiment. Et Mado, Zamba Pambola. Merci madame. Azongisa ebele. Merci. Bino boza bakamana totanga na bino. Soyez un pas pourquoi pas yo. Merci. D'accord. Merci vraiment. Merci. Vous qui est bien. Karine, lobby 3 heures na zéro la bon, merci. OK. Apparemment, teinture sous les dîners. Oui, teinture est diminuée aux couleurs. Eh, Okazazwanga. Non, ça y est, la teinture modèle. Na matama, oui, mais la teinture, c'est toi. Oui, la photo de Souria. Tant que ça a 1 an. Oui. Tout le monde a Amina en France, na ville Rennes, grâce Matondo. Ah, ok. L'international, Djogo. Oui, tant que mon on dit Matalobi. Oh, Boubouti Mundele, comment la vie a grâce Matondo. Moi, qui est, bah, sur un dollar, bah, Souria. Maman na ye donc mais elle a comme kola na mwindo onde comme ya chérie makila le lek la bota mundele na ngai toi aussi fallait rester seulement chez au côté de maman. Moi je dois partir. On a comment non on a kinde aussi ça va travaux on nous savons to bandaki wana on a ipse ki wana photo ça peut recouvrement et puis j'ai attendu là juste 5 minutes. Souria, tu peux rester là-bas. Si Django et Boui présence à Souria. Oui, c'est pas bien. Ah, d'accord. Souria, je vais parler avec papa. Va dans la chambre. Tu prends d'abord tes jus là-bas. Tu prends tes jus et puis. Allez. Sois sage, hein. Mon boulot est qui. Ok, kuno komi ko panza ko mata o kita partout. Ah, franchement, moi ça va. Bon boulot, c'est qui pour moi nous baisser là en moi. Mais là, ça que moi, en face, un peu. Il y a souhait que les cachets, franchement. Et moi, un jour, je me suis dit na belle. Ah, faut supporter toujours. Quoi encore? Ils ont souvent dit des problèmes. Bon, ils ont vraiment problème pas comme tel, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit en parler pour tous les décisions que bien. Décision moko esenga biso mibale il faut tout participer au fait. Oui, vas-y, je t'écoute, vas-y. On a vu que aux au courant il y a situation nyonso et pas ya Renate. Oui, bien de A à Z, il y a même pas et là au monde a copié ko bande sous ko bande là na expliqué c'était comme ça donc situation nyonso il bien du début jusqu'à la fin. Chérie, attends. Mais non. Attends d'abord. Si j'ai une chose tu reviens avec ça? Non, Eza, bon, et là, non, il y a biso Eza par rapport à CJ. Mais l'autre fois, Eza qui, tu m'as pas compris, et puis les autres sont tout le bélan. Non, moi, il n'a pas besoin de soin. Non, je me suis décidé de ne plus en parler. Oui, je sais, mais aujourd'hui, c'est moi qui est venu, il y a me camper pour Solana, parce que il est dégénéré, mon qui. Tonton Serge a commis na baïdé non pour aluka si mususu libanda abota naye yo muye bibi supende to profiter na sima tonton Serge basi ba fille akini ba kuma mambo belé oyo zo fimo libanda aboti naye e komi atie na bakisi e komi biso so o to za sous na valeur te na misu naye surtout que moi no aime soufi wana obotele ozala moi na ya liboso raison pour laquelle to sola kina ya Renate par rapport à Likambo, tous qui vraiment d'accord parce que quelque part intérêt n'a biso mon besoin à la perdu au you posa au faire partie à bateau va profiter. Ndé to solo là qui tout ça
tout ça là bon tout ça là né ça là kake ba mère porteuse et tout ba juste ba chaîne ya tonton Serge ba tie yango na mwasi mususu mwasi wana memize mi wana donc ezaka lokwa mwana tonton Serge mwasi wana memize mi wana ti aboti après bango bazwi mwana pour tonton Serge a quand même calme ce qu'on dit to solola ki na Renate soki soki par exemple ba bien so bazwa mutu mususu bakomisa so ambongo ebele kofuta lisu mère porteuse wana ezala ka ba processus mulai pour rien ndeka Renata ebisenga lobi bon soki bon ngate soki biso mibale po naza mwasi na yo jamais na ko se décider nga moko na salika soki biso mibale tozala d'accord to se mettre d'accord ngana mema zemi wana ya tonton Serge après je dis déjà non. Kinshasa, après le confinement, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda, 6 avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamou, quartier Matongé. Référence, école de navigation. Des appartements de qualité avec des chambres bien équipées, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude. Le courant électrique est permanent avec des panneaux solaires et des groupes électrogènes de grande capacité. La sécurité est assurée par 2 maîtres chiens. Location de voitures. Chez Roger Vunda, c'est le service et la qualité. Pour tout contact, 0033 69 57 39 746 00 243 85 205 72 71. Chez Roger Vunda, le Wi-Fi est illimité. Nalobi, hein? Chez Roger Vunda, c'est le service et la qualité en chair et en os. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous un des cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki dans la teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile na bain d'huile. Tous na crème pommade, tous na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colocovimba, ils ont traité en eau. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en eau. Tous na Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinguinalis, présenté sous 2 formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC,
ba mycose et c'est la kana makolo ya mibali surtout azolata sapatu ba maladie oyo ba loto mycine crème azo traiter yango tozana allium ye azo traiter toute forme ya hypertension azo normaliser tension na yo soki tension emataka akitisi ya normaliser soki ekitaka matisi ya normaliser et ça à partir ya ayo tozana menga oyo eza produit moko anti-anémique bato bazaka bakonesaka problème ya anémie quelle que soit origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie na nzoto wana eza gamme ya ba produit CRMTA laboratoire oyo eza ko travailler essentiellement na ba phytomédicaments na ba plantes médicinales donc nyonso tozo produit au bomoni liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo. À part bakisi oyo na siko tangela bino tozana ba maladie musu auto traitaka pe auto sala to benga ba préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to gosa une préparation moko pour et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter ko bota tozana kisi oyo pesa pe bato bazolo ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo kozwa solution na problème na yo.